misala ndenge bandeko na biso oyo bazalaka na nkamba balobaka soki totie bolingo tokotya compréhension tokokoma ntina boyebi ya kocomprendre qu'est-ce qu'il y a na bacervele na biso na bacerveau na biso est-ce que mpenza toza na kati ya droit chemin ou toza na zamba est-ce que bandeko baye na kibokoko baza na zamba ou baza na nzela me nakopesa yo biyano avant masolo oyo tosilana na mokolo lelo papa na nga zambo wana lokola yo bandaki na biso longo moto ya liboso esengeli mpe tokende na ordre ndenge tokotelaki papa ndombele apesi yo maloba mpona lelo matoni. Ok, merci pour nangai eloko na ko revoir na bakam nyonso tolobi awa bokoko na biso meilleure façon ya ko tester yango ezali même pas na ba ville minene place tozali ko vendre la place mélange esalemi entre culture ya ba western na culture ya bokoko mais meilleure façon to ko tester le ba bokoko na biso ya kozonga na bazamba wana Equateur na data lelo yo na kozonga na ba village na biso wana kuna okende kotala bato oyo base mélanger na bokoko te nini yango bagarda ya bokoko oyo toyi ko apprécier boto zongela bino bato nkusu na bino bato za kondimaka na biloko bokoko lelo so kitoko kena bazamba na biso ba Equateur kuna na Mozambique ti kuna na ba Swaziland place na tiela bino ba photo ya ba mama wana baza kolata kama ngwanda ya ba mama wana baza kokumba ka ba mpunda wana sapatu pa poto partout wana le vrai bokoko ya original ya authentique ndenge ezalaka baza corrompite parce que biso na Kinshasa boza kokosela ba Belge bayela boye baye ko déranger bokoko na biso oh ça va il y a encore des villages jusqu'aujourd'hui eza kosenga moyen kutokotsa muntu kezalite tokende na hélicoptère place wana tokende ko yebela soki makambo za kolobeza ya solo bandeko na ngai toko teste bokoko yango ezala na corruption te poto yeba yo papa ndombele soki makambo za koloba eza ya solo wana 1 2 oza koloba o tala mokile komi ko beba ba calamité komi ko salama partout tikana yebisa yote ba o ba yebi géographie zone équatoriale qui est Brésil ba forêt ba Papouasie ba Inde kuna na Congo muteza 90% ya ko conserver nature ya mokili oyo pona bambula ezala bokomona ete nous sommes les premiers à brûler les zamba selon bokoko na biso selon culture na biso bokosala bilanga foko tumba mafuku bokosala bilanga foko tumba bazamba nous sommes les premiers à être condamnés na bukokori na biso oyo ezana ngoko pesa biso ata importance moko ko reconnaître vie oyo te c'est une vie primitive c'est une vie où batu bazalaki vraiment na niveau ya raisonnement moko trop précaire bakata banzete okene okuta ete yebisanga e village nyonso abakola kusotala banzete na biso yango ye manga eza awa paipa eza awa safu eza awa elingelo bakeke bakoko na biso bazalaki bato ya lokuta bazalaki kolona banzete te bandeke bato baza kolona bango parce moi j'ai des fermes je peux te dire banzete oyo bandeke balone la ngai oyo ngai na lona eza na mulongo kia kote ba manga kia kote ba orange kia kote ba safu. C'est pour vous dire que na kei na modèle bakoko na ngai tena zela bandeke ba ko sumbela ngai banzi ba grain na mapela pona lo ba ete lipela oyo ngai safu oyo ngai mais safu ezali yo poni za moko na ba kilomètre za nango na village na ngai na kotenga na sombela ba bilanga ngaka muna za banzete za na ordre bakoko na sombela banzete yango moko na bango za banzete neti ngai azate mais ils sont là depuis des générations et les générations bukoko une vie primitive. Ensuite, bolobi ke biso za kotanga ba livre te. Laisse-moi te dire que mikolo kaka naza ko préparer ka rencontre na nkusu. Na te okuta na place mo baza ko lobela ba prophète ngo ba kombo na ona mona yike ba prophète. Boko ya mine ko kotanga yango. Les années kaka soki tuti jatia ko jaja pwanga nsukulu wakanda. Tous ces prophètes là, bientôt ba jour za ko ya boko yebisanga ba existaki avant Mfumu Kimbangu ou bien après Mfumu Kimbangu. Po bino boko maka ko pesa ka valeur bokoko na papa Kimbangu muta kufina na 1951 partout soki papa Kimbangu azaka na prison te pour votre information minga ta biso ndeto mona biso to ye biso ba mamu to vana bankata na ba na 1959 wana
c'est pour vous dire que ngami tunaka tant boza ko lobelaka koko na biso tozongela nzambe ba koko na biso boza ko klasaka fumu kimbango boza na sonité. C'est là où moi j'attends votre maître en course bien nyonso kuna boza na ligne le moko te aza capable ko débattre dans la batali bukoko na bo nzambe fumu kimbango o boza ko lié na kibukoko na biso. Donc je vous remets l'antenne page fumu kimbango na zelaka nane waza raburi na bino kuna sala face dangai jusque là kilo na bino ko kana noter na tirer conclusion du jour à vous. Matondo mingi papa Zambwana mekasi ozali troba niveau na yo ezali komonana oza penza a troba na ba propos na yo ezali kotenire dikape tozongisela yo bassesse na yo po ozo mérité yango ya solo tango lobi ke bukoko mais vraiment ezali na mawa ape na pasi tango lobi ke ba village ezali na mawa ape na pasi pamba te ozwi ndakisa moko oyo kutu ata zoba ata kutu moto azali kotanga soi akoresone na niveau oyo Zambwana oresone te lingisa ngai pourquoi boke na conclusion nakanisi tolobaki bien awa na ebandeli tozolobela bukoko oyo yo ozali kokanisa te na cervele na yo ezali wana te tozolobela makambo ya tata mokeli oyo bobengi die na français oyo tobengaka ye nzambe na lingala tonza komba to mungu baba sake bato na lokota na bango donc toza na écart moko ya monene biso na ye papa Zambwana parce que ozoba makambo ya zamba biso toza na kati ya mboka na koexplike pourquoi différence tango lobi ke tokende koyekola kibokoko wana epai ya bakoko batikali mais est ce que oza na masolo toza na masolo mais nga mpe nakoki mpe kotinda yo etant que chrétien kende mpe koyekola kibokoko na bango na franc-maçonnerie mpo koyeba yango kende mpe koyekola kibokoko na bango na basekte na bango oyo bible poko comprendre c'est-à-dire ozoyela biso makambo moko kutu ça sert à rien toloba na papa nkusu boso ça sert vraiment à rien ndeko na nga Zambwana po niveau na yo ezomona na penza trop bas limbisanga papa ndomo pourquoi na nalobi trop bas déjà na bapropos na yo ezotenir te na bapropre propos na yo ezotenir te ndeko na nga ezotenir te pourquoi ezotenir te oza na baargument oyo ezoconvaincre nango bato te baoyo bazolanda yo po kaka nde moto akinzenza kosala lobi yango tosengi bino bolimbisi boyi kokotisa ndenge ya mabe te na kosala lobi na ntongo tosengi bino bolimbisi bozela ata lobi nde bokokota botuna mituna to bobakisa mponi bokoki kobakisa tosengi bolimbisi nini ndeko na nga Zambwana ntango olobi likambo ya déforestation nayebi ke otika Kongo kala ntango mosusu yango to otika Afrique ekala ntango mosusu yango wana papa na nga Zambwana toi tu crois vraiment bilanga ebandi lelo mais kende na Congo bisika olobi kezalaki deuxième poumon ya mokili mobimba otala banzete ndenge bazali kodeforeste yango banani bazali kosala yango mais ezali bamaître oyo na bino kende na libongo te bandenge bapingo ezoya na kati ya mai okoki kolela epai na yo na Congo libaya na yo moko nzete euti na mboka na yo mais kosala libaya malamu mais papa Zambwana songisa motuko ndeko na ngai songisa motu banzete wana ce n'est pas kosala bilanga ya 1 kilomètre po bato bavivre nango ekokokwesa nde banzete wana mais bazokata yango na bafirme étranger oyo basombi yango mpona profit na bango mpona intérêt na bango etali kutu bango te soki mokili kokufa etali bango te qui nous parle aussi de banzete mais zala na mwa soni zala na mwa soni ndeko na ngai moto moyindo azali kobebisa zamba na ye te ezali bakolo nango mpo basimbisa bino bamboka na bango bango bato bazo koimpose mpona intérêt na bango zonga na kisasa mokolo mosusu kee na libongo kelema na libongo kende na matadi
oke tala banzete wana oriki bazokata soki bazolambela ngo ke na matali to na boma okende kotala banzete ozotala trafike kolonga Congo eyawa na poto soki bakoko na biso bazolambela ngo papa Zambwa nazonga mutu bolingi nakanisi ozongisi mo moke koloba likambo oyo esalinga pasi makambo tata mokeli batestaka yango te lokola ozozwa tester soki bino botestaka yango na christianisme biso batestaka makambo tata mokeli te pambo toza incapable ya kosonde grandeur na ye mais le pe oyo tata mokeli apesaka biso oyo azali koexplike pa bamutu bazali liboso na biso bazali kokitsela biso yango mpe tozali koleki pa na yo justement tocomprendre place eza pasi na yo otangeli biso bane tutidiatia ya solo yango tozo papa Zambwa tozokritike ete bolingisi oza na histoire ata ya colonisation pasi na yo ezali oza na histoire ya ta ya colonisation mais omikitisa tosolola yango bandeko bozolobela mpenza nini tocomprendre tokoyebisa yo na nkuku papa Zambwana toyaka baradi kolobaka likolo me na se tozala makambo ezali babazoli lokola olingi oyekola bane tutigatia papa Zambwana tokozwa ta wana awa na radio te bolingisi kutana tala ndeko ndombele ata na mopanzi tena ndeko zuyo na mopanzi tokobana kotangela yo kowutaki mpata ntango mosuku moko mpata elekeli yo kowutaki mpata na Ethiopia ti leloko makongo ya totela po ocomprendre schéma wana etambolaka lolenge nini tozocomprendre yo donc tout tozoloba oyo ezali avant colonisation yango na mituna bino boza na yango te bolimbisa biso eza faute na biso te eza mpe faute na bino te mais kaka ezali bozoboya kopusana po bocomprendre bakombo oyo tangi bareniaki na epoki nini bango basalaki mpe balobaki nini na yango mpo na ntango bolimbisi papa Ndombele baka telema ebele me na bapropos na yo ndeko na nga Zambwana vraiment ndeko Ndombele akolobaki aza désolé po vraiment pour mokusu ase rabaisser ti na niveau ya bapense na yo limbisanga eza vraiment trop bas parce que papa nkusu azali kokana yo te azali koluka biso kamoni yo te kuna aza te alobi te ke manduki yango Zambwana ndima kuna aza te eza problème na yo ondima kuko ndima te eza problème kasi bandeko bazondima peut-être mpe mingi baza na se na yo na boyebi ndima yango mpe mingi mpe baza na avance na yo na boyebi na baangle nyonso tu na yango mpona kaka maloba mingi te bolimbisi na keye epai ya ndeko na biso oyo asengaki maloba ndeko na biso na kopesa yo na nkombo ya mbala nkoni mbala nkomi bolimbisi papa Ndombele apesi yo maloba matoni matondo ndeko na ngai nalingi na bakisa moke na oyo ndeko Zambwana auti koloba soki tolandi christianisme bakonzi nyonso ya afrike oyo bakataka banzete bosoto ezali po bazwa bokonzi bakenda koluka bachrétien oyo eza lokola pape alors na pasi oyo baafrikain bamonaka mpo na nini bachrétien nyonso basanganaka te mpo babongisa afrike soki christianisme eza mpona kobongisa soki christianisme eza religion te me eza foi ya motu foi na bango ekopesa bango makasi te ya kosangana bango nyonso mpo babongisa afrike de deux mabele oyo atuni banani batekaka banzete eza kompani moko ya anglais nde etomba mabele wana banzete nyonso ekendaka epa na bango babi kotumba zamba bakoko na biso batumbaka zamba mbala moko na mvula soki batumbaka zamba mbala moko mpona koyeba kobalola mabele ebota lisusu lokola zamba ezali koleisa mokili donc kofiltre mopepe mpe mokili yango batumbaka mbala moko bongo awa na Europe soki totamboli tokomonaka bimbonda partout nini ebimaka 24/24 ekufaka te ezobebisa mboka wana bazotala te soki toke na Amazoni tokomona kaka mindele bato bakenda kokata bazamba wana soki tozongi
na Gabon tokomona plutôt na Côte d'Ivoire tokomona ndenge gbagbo aleki mindele baboyi po bango baexploite oyo baza nango besoin asosola motu oyo azolanda eza motu azoboma ye ayeba koloba te soki eloko nini soki tozongi tozwi esclavagisme colonisation mondialisation